mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya ban. Mbote na bino bande ko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo e pa wapi to kuta na ka pona ko beta masolo ya makamazali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala, ozara na Kinshasa, ozara na Bruxelles, ozara na Paris, na Luxembourg, les États-Unis d'Amérique, tala programme na bino yango yo. Soko ebingai, merci longoni ya matondo zonga mboka bino. Kasi soko ebingai te, babenga kangai fiston pelende tata ya Sedek. Bande ko balandi lobby loleki to yambaki ndeko na kombo ya Fifi oyo apesa gibongo na yebitela benga ngo témoignage to histoire vina ye alo bakalakse kibino comment est-ce que bakata ki l'opération batela et poison outa na Kinshasa et mati avion et transité par Montpellier et na Toulouse batelier complicité alobi papa na ye azalaki complice na mobali na ye oyo balingaki ba boma ye pa batika na ba bien kutu papa na ye abande ko loba yango comment est-ce que mwana mukebo ye ale kanga na mbongo atanga papa na ye na age ona zalaki na mbongo aboyete makambe belo mama kiwana mobali ya Fifi abande ko bimana na tata mwasi ya Fifi na mama leki na mwana na bango ya suka kutu papa na bango alobaki soki Fifi ya kufi mwana bango ya suka a remplacé ça a fait couler beaucoup d'encre ndenge balobaka bongo na lopoto na sarabino biso to ka to yimoko te ezalaka pièce contre pièce to okaki Fifi tosala commentaire te sika boye to koyamba pona bino famille ya Fifi ya solo bona ki biso ebele baleli bayokeli Fifi mawa
pour nani basali fifi boye na suka nango bolobi balobaki yango clair te mobali ya fifi nzambe ya frappé bango abeli bango maladi papa na bokono oyo nzambe ya frappé bango biso tikaka ndenge wante tokoyamba sika boye famille pe ya fifi boyoka bango balobi nini na makambo wana est-ce que fifi abukaki lokuta te est-ce que fifi azalaki na raison okokosa la famille na yo makambu pona nini makambu ya ba église oyo est-ce que parce que tokaki nungu fifi pe c'est comme si église yepe abimara pasteur ndenge balobaki on n'a pas de preuves église ezolinga ebotola lopango finalement on comprend pas qui dit mieux yango wana on tenait à singa to ko bongo famille ya fifi boyo kamamba koloba mbote na bino na yebte na ko banana nani mbote na bino famille mobimba Ngai, c'est le papa de Fifi, c'est bien moi. Oh, voilà, tu es papa ya Fifi, papa mbote na yo. Mbote na yo. Ozali bongo na radio lokole en direct que monde entier kota la yo, bah je crois Olanda qui émission oyo mwana na yo Fifi alobi yo ozala ki moko ya mbatu oyo ba commanditaire bobo maye poisson utaki na kisasa et ye na poto awa boye pona bobo mwana na yo. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Na makambo oyo baki vérité za nini papa? D'abord, je te remercie infiniment. Dieu est grand pour le droit des réponses. Merci. Mais l'histoire est très longue. Na repé sakaka ba grande ligne. OK. Nga naza non-voyant, naza aveugle, natanga une école aveugle. Nazo ki diplôme d'état, mobuta pisinga bourse, na ke na Tunisie. Na sisi na Tunisie na ke na Italie. Na Italie nazo ki sous bourse mususu. À partir de bourse nazo ki na Italie, le col des agis conséquent. Na ko kangisa. Le na silisi na Italie, na bengisi mama na Fifi, yaya na Fifi, na leki ya Fifi. Na bengi 3 bana, na bana 5. Mais possibilité c'est nga na benga 4 personnes, mama na 3 bana. Baye ko rejoindre nga na Italie na 89. Nga za aveugle na mona kate. Le baye na Italie to koti na Suisse. To meki makam na Suisse. Et simbité to fandi 3 ans en Suisse. Et simbité to ye na France na 92. Le to ye na France to meki et simbi. Fifi a yaki na âge à 14 ans. Mais et ça a mis que ngai na maman ba on to fanda ki en bon terme. Donc malgré na koma ki aveugle, pour liboso na komona na yo comme aveugle maman ba on boya ingate. Na continue école aveugle na du bourse on a profité na ya Tunisie na ya Italie na bengisiba. To fanda ki na biso en bon terme très bien. Tito comme en 2012 Fifi alobio a okende kisasa vacances na bana misa. Ngapela maman na bango to okende vacances. Ngabino ngana luara flat moko na kibendeli. Na ila face na ya terrain quartier 3. Où ils en face à Epom. Et ça ya chika moko za na Allemagne. Na lobi Fifi to fanda na villa ya Chikawana. Pour ils en a 3 chambres na 2 chambres à coucher. Fifi a boyi. Nzoka desi ba yo na pasteur na bango moko boyi. Ngabu na zagi au courant te. Nga ebika ba vacances. Nzoka de fier ya ki misone mususu. Na kozonga mwasi mamuke. Na 2008 na yaki na Kisasa. Na sombaki mapango mibale. Fifi apia ingalo mbongo na sombele lopango. Nga pena ki na mbongo na yeso na sombi lopango. Lopango na sombaki na quartier 10 na clôturer yango. Na tie studio moko pona yaki na nganda ko étage. Na tika na mabuko ya sœur nanga. Actuellement elle ne vit plus à Kufa. Yé mutasa na base yé mutayi ko bote la biso poto nyoso comme nenzo. Na peki ba responsabilité na ye. Na sombi terrain de lopango ya Fifi na ngana numéro 19. Oyanga na sombi na landu numéro 59 si je me trompe plus. Na clôturé en haut na salle studio. Na gina projet na rotonganda au étage. Leto comme la 2012 na ke pona ba na rotonganda au étage nanga. Fifi na lobby to fana na flat wana et pas ngana fana comme la na kibendele. En face à terrain à quartier 3 et à côte na époque. Fifi a limité. Nous avons décidé d'avoir un certain pasteur, Lutezu.
donc pasteur sazulinga flat pasteur azulaki flat wapi azulaki sum allo oui tolanda yo azulaki flat na sumbi ekangana na église à Pentecôte allo bien nga nayebaki te nalingo batonga ndako na nga na bengi architecte aya kozwa mesure mpo asalanga plan fifi aye koloba na mama na bango te kotonga na lopango oyo olingo otonga te wana eza église na biso entre temps nga nafandaki awa na poto de 2008 à 2012 petite sœur na nga nzongo akufa atiaki église kunanga oui papa nazoka sanga nayeba nake kodécouvrir église ekoma kuna nga be eme église oyo ndenge nini o te papa kotonga na église te eza église na biso natikili lopango na nga oyo esombaki na nga na numéro 19 nga wana lokola mpe yaki na bandako moko ya kala ya 1954 oyo ya kala ya flama na détruire nyonso na bandi kotonga ndako ya étage ndako emati natie dal natie 2 appartements dans ces 2 appartements na likolo chaque appartement eza na 3 chambres et 2 chambres à coucher une salle de bain na une cuisine na salon natongaki ndako étage ya étage moko mais ezalaki na 2 appartements likolo 2 appartements na se ndenge nauti koloba sikoyo tofandi balocataire baekokota ngale wana nataka na poto apo nga fanga mingi na poto po lokola na 2016 nabelaki dialyse na kisasa ezalaki mwa pasi soko nakomi na kisasa na kokufa nakozwa traitement kaka na poto tosali bongo ye fifi patonga kuna nga natongi lenge natongi ndako étage nanga esili bokoki okende na quartier 4 nga na 19 botuni même bavoisin ya pembeni bayebi nga babi aveugle moko moto atonga ndako ya étage fifi lenge ayoki ndako étage esili bayokani na mama na ye akende na kisasa akangisi petit frère na ngai safari mpe ayebanaka mingi na kisasa azalaka na bakombi mingi na baane 90 akangisi safari akangisi petite sœur na nga lere basali bongo tobundi batiki bango aya yokani na bamagistrat moye tozwa su baloyer ya ndako wana eza te tozwaki yango kambata 3 mois pour chaque appartement baofuta $200 donc akozwa $840 na studio moko yaki pembeni $40 les 4 appartements ekobimisa biso $800 par mois fifi bayokani na mama ne ati ni fifi na kisasa ake akangisi leki na nga bakopere na bamagistrat babi petit frère na nga ozwa sumbongo wana te kaka bapesa ngo na maboko ya fifi bon tosali bongo nga nayebisi mama na bango tala fifi makambo asali ake kokangisa petit frère na nga na petite sœur na nga mpo azwa mbongo ya loyer ndako wana nzambe akoyoka ngai naza aveugle me nga moko natongi yango banda na fondation ti ndako ekosila bokoki kokende kosala enquête na nga na numéro 19 bakoyebisa bino aveugle moko moto atonga ndako le nakomaki na problème ya dialyse na 2016 na confie siko petit frère na nga asilisa ndako wana nga nazwa bacrédit awa na babanke mpo natonga ndako wana ndako nesila heureusement Dieu est grand nasisa bacrédit wana fifi atia ata libanga te ata kopo azelo atia te abali kozwa mbongo wana banda 2017 rendez-vous compte banda 2017 tina moya ya lelo tozali na parquet tosambaka na parquet nga nayebisi mama na bango yozokomona ngo normal bino botia ata eloko moko te nga mutu natongi ndako wana ti na suka botia ata $1 te ezala mwana ezala yo mama ezala fifi lelo ndako esili fifi akekangisa bandeko na nga akopekela bamagistrat akomozwa mbongo azwa mbongo wana malamu tokende naluki babavoka donc ti lelo tosambaka makambo wana eza na 4 murs ti lelo
avocat na ko ya suka asengi ke batinda muta cadastre asala expertise ya ndako wana po batia valeur na toteka nga récupérer mboko nanga fifi alingaka te mama bango alingaka te tofani mama bango auto kufakala mingi te na mai auto kufa le 10 février ya mbulo tozali bakene kosimba soko bakisi soko nini pa ya lutezo wana yango ebomi mama na bango yango mpe ebomi nzongo petite sœur nanga oyo akogere makambo nanga na kisasa ye mpe fifi nakasi bomoni ndenge akoma basimba bakisi nakangisi pasteur wana fifi alobi na petite sœur nanga va avocat défendre pasteur wana contre papa nanga ezalaka ata bino moko lenge na ye comprendre que pasteur wana aza escroc na fundi na parquet toke na parquet pasteur awangana nyonso na ndenge amema biso na nkamba na makambo asala na bana fifi ngabi bana baza bandoki te okosela bango makambo problème tokomi na 2015 fifi akomi kobela grave alingo kufa petite sœur na ye mwana nsuka oyo akosa bino ke rombo babima na bakuzi na ye na petite sœur na ye pasteur a petite sœur na ye wana baye na ndako bauti kotala fifi na hôpital na motoba balobi nanga monsieur Nzinga, je suis venu vous voir parce que ta fille elle est grave malade. Si tu ne vas pas la rendre visite, elle va mourir. Nabi bon, j'ai entendu. Maman ya kolinga tenga ke ngotala. Dimanche landaki petite sœur ya ye fifi comme les Nadège aye kozwanga. Na maman na bango tokei. Kotala fifi na hôpital azaki grave malade. Avec la chambre individuelle. Tu continues la chambre wana. Na déjà dit papa, je ne peux pas manger. Na le kolia. Atikinga na maman na bango fa fifi. Première idée, et là je n'ai rien préparé. Na fifi, de quoi souffres-tu? Oh papa, ça une opération, na moi libomo pasi, boy na boy. Ngabi, je vais te poser une seule question. Les tokendaka kisasa na 2012 yo mema kabana ngana kendeki pona na banda kotonga ndako na ngai etage pasteur wana batu bako mona bino yango boyeki tozala ndako moko flat moko pasteur wana zola ko flat batu bako mona bino pasteur yo na pasteur boko fanda ti ba 2h du matin 3h du matin. Qu'est-ce que vous faisiez? Dites-le moi. Abanolela. Oh papa, toko fana na pasteur ti ba 2h ba 3h du matin po ainitienga. Ainitio na makambo nini? Bozwa kaka kindoki buye. Ainitio na makambo nini? Abandi kolela. Tina bimaki na hospital, apisa nga soka poste. Bisimba na ye. Onyoso alobi na bino mingi za lokuta. Yo en tant que propriétaire ya radio, toi tu crois nga petit frère nanga utikisa sa aye na mariage à moi nane a Fifi prétend les petits frères nanga yewana oya kangisaki ayaki na 2015 apesi nga kisi na pesa rombo atila ye poison disons soit 10 ans poison ngala tuni ngalobi ngana rombo depuis 2013 tokutana susute na pesa yango kisi oyo safari apesa inga obogo se prétendre na pesa ki rombo ngo ka mama bango alobi rombo azaki na mariage ya Dalia opesa ki kulanga bi non oh cost na bengi koko ya mwasi nanga po na swape bana ndambu ya kota famille ya mwasi nanga na bana ndambu kote ya famille na famille nanga ya bandeki nanga na lobi komene talita ngabi talita na bengi na téléphone yoka makambo mama François Rolowa rombo azaki na mariage ya Dalia. Talita répondre à bi maman non c'est pas vrai. Ngam na uza papa na gare na Montpellier toki na mariage ya Dalia ti mariage sili na 6h du matin baye na ndako nanga na zeli la train koki bazungi bango na dédé. Tonton Rombo azaki na mariage na tenga be omoni lokuta na bino e bani ko bima.
Oh, bokutani na ville. Depuis 2013, Rombo aya kozwa ba fauteuil. To somba ba fauteuil ya sika, aya kozwa ya kala po ba kenetika na déchetterie. Nga na kutana na Rombo te. Donc makambo nyonso na ye wana mutu esali ebongo. Petite sœur na nga pe akufa autaka pa pasteur wana nzongo. Auti pa pasteur kozonga ozonga na nzela vers pa matete akati moto. Akufi na kati ya taxi. Kaka pasteur wana lutezo. Papa, est-ce que siko l'hôpital tangu fifi akota hôpital résultat ba docteur balobaki ni azobela nini? Ben tester ba kata pona nini? Ba pasola ki e ba sala kati ngaza médecin te, je peux pas vous donner le diagnostic. Mais alobé za ki poison. Yé mo ka ba za ki poison il paraît. Afanda ki pendant un moment à l'hôpital abimi les raisons d'anda ba sali une semaine à sous grave. Ba zongi na l'hôpital à Montauban. Ba médecin ba bi non. Quand ils a grave, beaucoup de na Toulouse, l'hôpital à Toulouse. Bon la femme na Toulouse. Ba yé dans l'hôpital à Toulouse. Maman na bango a kolinga tenga ke l'hôpital à Fifi. Mais comme Dieu sait bien faire les choses, Mukolomo ko Fifi dans l'hôpital loana. Petite sœur n'est pas Nadège. À quel qu'on surprendre conversation à téléphone. Pasteur on a au $4,000. Pasteur on a au $4,000. Moi nanga aza mwana suka. Ayeko yebsanga bi papa tala na ke na hôpital na kuti kuna ya Fifi ba sola na pasteur na bango tezo au $4,000. Ngalobi ngafuna kende na tuna $4,000 ya. Et l'équipe des jours, moi nanga ye azwinga ma bango tika na ndako toke na hôpital. Wana Fifi akomi mwa malamu. Na tuni bazaki na kiko tape Serena wana kuna. Serena camarade ne wana Serena intime. Oya ko lobaza mwa sa Rombo sokoni. Na yebi na ngate. Soko solo soko lukuta na yebite. Na yebi Fifi ngalinga ko yawa te. Mama la bila lingata ya kotalayo. Toko na yawa na yepo justifenga pasteur wa lutezonga na kangisaki na kisasa na parquet. Awo sengo $4,000 ya ni yebisanga. Oh d'ailleurs papa awo senga mbongo oya atongaki ba douche na ba toilette na lopango ezaki église. Ngabi mais yo bakinga na tonga na lopango na yo. Bino wana bokomisa église na bino. E bongo yebisanga te ke na pie mbongo kuna batonga ba toilette lokwa ba toilette ezalaki te. Na kabati makamona yebisango gombo mobile la ide habitué aux ana raison période moko Fifi atenga mbamba moko ko sakana te na pe kaka 2,000 €. Nzoka nde 2,000 € na ya patindaki na kisasa tonga ba toilette na église na soit disant église na bango ngabi bon ba cousine ba utaki Paris na ba cousine ye po azaki ki sérieusement malade ba yeko tala ye les baye kotala ye baye kolala pa na biso po ba utaki Paris biso na Paris toza environ 700 km ba ke kotala ye les bazongi na bandi ko expliquer bango problème ndenge bandaki ya église wana tititi ba kusina ba obenga mama na bango mama leki mosinanga oya o auto kufana fifa ba Ok papa. Ok papa. Ok papa. Toki na yemo ya mukolo alobi Laurentine. Alobi mama leki. Papa leki azana raison. Boti kamamba pasteur wala biso to yebaki bino bolaki bien boyo kanezaki bien. Bosombi kutunda kwa na poto. Siko bwakamoro ibuzo boye kokota ndenge ni. Voilà papa toki. Toyoki yo tokosokota mingi te toyoki dia ma résumé muke tokozongela yo za en ligne wana est-ce que toko nani akoyo kokoloba susu awa est-ce que leki ya Fifi ya suka o ba ko selema makambo ya Bangana Rombo ya zali elle peut démentir mutamona $4,000 non azo occupé non Micho c'est bon azo occupé nga mutu na oloba mwana nzongo wa kufa OK yo za nani pas Fifi mwana nzongo mwana petite sœur nanga ngamu to abingse na poto OK mama yo komo nani kasi mama na bango yem ta ko gérer makamna nga nyoso na kisasa OK yo komo nani mama locataire mama na mta ko gérer yebe mta
alakisaki bango soi-disant pasteur wana pasteur wana aza ne petit mois 1987 kokasa te bozala pasteur soki ani asala théologie rien ki pasteur kaka binzambi nzambe azwi komba Simon Kimbangu ati po akosaka bana. Ok, likambo te mama yo kombo nani? Oui, comment on a Esther? Oui, maman Esther, tozoyoka yo. Bon, non, on a la PK grande ligne, hein, parce que sinon on va tout là. Donc, tout d'abord, je sais que y a Fifi a au mona vidéo oyo. Azolanda bino. Y a Fifi, on prie pour toi. To priera biso nyonso sans exception. Famille mobimba to priera parce que to ebi place muto na côte saoté. To ebi makambo kenda o sala te. Na nzongo na ma Francisca bango mibale ba amna bango se reposer en paix. To ebi mambo kenda o sala te. Papa, ngana 2018 na mois de mai, il fallait na bala. Na sala mariage. Na mois ya février na sali ba démarche na sali ba démarche na bengisa mama nanga oya kufa mama nzongo aya po ya ko assister na mariage nanga to sala ba démarche tout makambu pe esimba ba pesa ena visa il fallait aya na avril parce que nga na bande ko bala na mai na 2018 na ebisa mama oyebisa batu teke ozo voyager boyebika na kisasa mamba voyage babombaka bapanza sango te mama obe oke na yebisa mutu te comme ibazalaki po mama na ngana Fifi bazalaki vraiment on dirait ba copine bazalaki lokwa tata mwasi na mwana te bazalaki vraiment on dirait ba copine donc ya Fifi wanda loba tout na mama nanga et puis mama nanga bande ko pese ba conseil bazalaki vraiment donc comme des copines. Donc na yebise ko yebisa mutu te même bande ko na yo ba yeba te alobi te na oloba te to sala makambu tout papa tout etikala kaka amata aya abenga ya Fifi ayebisa ya Fifi ke makambu sili azo voyager azo ya tout ça ya Fifi pa benganga abinanga male nzongo abenga Fifi ta obenge male nzongo ta ndo benga mama abisinga male nzongo azo ya akovanda pa na ngai comme nga nazala susu na mobali te navandaka nga moko avanda ne na nga comme yo zana mobali na yo en plus bozobalana ezala bien te mama na yo mama bokilo avanda na ndako na yo na yebise y a pas de problème f mama ovanda na ye pa na yo mais l'air okoma avanda na ndambu na ngai c'est quand même normal aza mama na nga mna sai ba démarche pour aya très conclusion wana esili. Entre-temps, mikolozo leka, maman ayaki ko comprendre que papa Lukezo wana aza faux pasteur. Papa Lukezo wana papa azane mo amuki de no konanga utoloba aza mkolote. Papa Lukezo wana avanda na njili koko na bango koko na ye ya mobali ya kufa abandaki ko sala makambu ya bakisi na njili. Nde atikela héritage wana atikela kodia atikela héritage wana ya bakisi yesi koyo po a escroquer batu bien azwa comment je peux dire ça azwa kombo ya église ya papa Simon Kimbangu atia liboso atia banderole ya papa Simon Kimbangu ke aza pasteur mais asalelaka kisi aza faux pasteur. Papa na ngai yo nzambe na nga akofuta yo nzambe oto sambela ofuta yo kolela te mama loba kolela te to na télévision kolela te nzambe na nga ofuta yo na sambela butu pokwa zana kimia mama kolela te loba ka TV na bande ko na ngai likolo na yo mama na ngai pene a voyager alingaka benga no misho parce que banda osola soutena ya na likoloka ya makamba lupango oyo papa mama na ngande kone bazaka bien leka ba yeba na pasteur oyo comme alingaki ya Fifi a récupérer lupango comme ça ye a escroquer ya Fifi lupango allez comme azaki bien na mama na nga ba omi ba yeba tika na mama na nga no misho ba koma ko na ba tribunal ye na mama na ya Fifi na pasteur wana ozomona
mais bazalaki bien tozalaki bien f o biso toyebi c'est pas fifi bomoni na vidéo wana bomoni photo wana elle était pas comme ça so botali ba photo na ye ya kala ya 2008 ya 2007 bondima te que c'est la même personne. Elle était belle, elle était azalaki munene, azalaki pas comme ça. Banda ba koma mambo l'église wana da bimis abima ba biloko na nzoto, ba mai akamba ba melaka wana papa médecin loba eza microbe parce que eza ba mai o eza filtré te. Eza mai eza filtré te, ça quoi mutaso mais la eau bénite okobela parce que c'est pas filtré. Ba sangisa na mabela nkamba. Ba sangisa na mabela nkamba eza microbe papa ba tsara na nzoto. Maman nangai avant voyager l'air aye ko remarquer l'air ba ayoki sango ya pasteur wana alingaka senga ndeko na ye ngao senga noko micho pardon bazonga nde bazalaki makambu ya mabe batia mupandi papa Lukezu wana abenga maman nanga rapide akende na église na bango wana maman kenda na église wana papa kozonga mama zozonga akufa na voiture. Akufa nini? Pema. Oui, namonaki chauffeur wana le na utaki Afrique, na uti Afrique na 2021. Na uti Congo na 2021, na uti kosaela Pierre Tombal. Na uti kosaela mama Pierre Tombal na 2021 awa. Donc ton maman uti église ba uti ba pasteur, maman uti ba pasteur kozonga na ya kominda kuta kufi. Kozonga na ye akoma kinda kute akufa na nzela. Azoyi sa chauffeur wana asombele mai ya malili amela parce que na mona ki chauffeur wana na sola ki na ye a expliquer kinga. Aisi chauffeur batelema asombele mai ya malili. Basombele mai ya malili ameli aisi chauffeur moyen ezate na yoka kaka mutema moto. Chauffeur ayebi c'est bon. Comme to komi pembeni ya dispensaire awa na ba boucheuse na kisasa to kota na dispensaire oyo. Wala mama visa France za ndako ezelaye. Visa ezelaye déjà pour. Ezo zelaye. Est-ce que ezo zele makambu to esilaki. Maman zo chance te ko sa ata chauffeur que so pasteur wana sala geni. Alobaki eloko te papa na ngai. Alobaki eloko te. Tukuta mabete na okosa te alobaki eloko te parce que nga sola na chauffeur wana. OK. Allez, batelemi na nzela. Chauffeur a ebise dispensaire moko eza pembeni awa tokota comme ça batala osoki mutema moto ezo sala obongo pona nini. Maman comme azaki l'habitude parce que azaka malade abelaka abaobela nini babenga ngoni malade ya pema. Asthme. Amemaki azaki muta asthme merci. Azaki muta asthme. Alobi non tokota dispensaire te comme to comme na biso toza su musika te. Nazozela ka tokoma na hôpital ya Omeza parce que na Omeza na matete place ba landela kae abi na Omeza so na komi na yebi batu nyonso kuna batu na service ba yebi nga ba landela nga chauffeur ana lobi ya pas de problème mais bouchon eza makasi tito koma na Omeza ekozwa mata mama obi problème ite papa akufa na voiture chauffeur wana yeba te na saki ni na kata akata mutema loba eloko te leba komi na hôpital ya Omeza chauffeur akiti akoti na hôpital abengi ba infirmier ba bimsa brancard ba ya kozwa mutaza malade na hôpital na pardon na voiture ba infirmier ba ye l'air ba ye ba komi na voiture batali poumon pour ya mama ba bi mais chauffeur muto memeli biso azali sous tesi akufi o memeli biso bébé chauffeur a dit non c'est pas possible na yebisa ki ye azela to comme à l'hôpital à Omeza to sola na ya même pas 2 minutes to sola na ya même pas 2 minutes donc il bo côté na kati kuna bo réanimer akufi te nde bazwa ki mama ba kotisi na hôpital à Omeza ba réanimer rien papa nde bazwa ki ba ki otemba moko na morgue. Des mamans voilà et puis si pas si sur la maman chauffeur wana et puis si chauffeur wana allez-y chauffeur wana babengi la police na Kisasa kuna parce que seul témoin na matete seul témoin batikala na voiture zaki kaka mama na chauffeur wana babengi la police pour chauffeur wana a expliquer ndenge ni mutu amemeli bango na hôpital ata d'ailleurs okufa nde la police bakanga ki chauffeur wana ça qui 2 jours na prison
après là babengi nga awa na poto na esi bona bobimisa chauffeur a batou aza na problème te nde chauffeur wana ayaki ko expliquer que non maman nzongo nga mutu na memaki ye na njili na église na zelie asilisa église l'air asilisi nga muna zwaki pe nazozonga tozozonga nde akufi na nzela nde nga na yebisaki bandeko na nga kisasa bino boyebisa bato ya commune wana babisa chauffeur a bato toyebi nde nini mama akufi ça sert à rien bokanga papa bato. Voilà, je crois que le message est passé, Maman Esther. La réalisation me fait temps, il nous reste 15 minutes. Voilà, de comme ça, avec Mabaksa Awa. Papa, tu as de la yo. Papa, yo, on conclut. Papa, on conclut. Papa, papa, papa. Moi, si nanga komo tabilo na mesa. Ya basimo kimbangu banini ya ota bangu biloko kolia akobwaka na tongo biloko baliate okay akamata bwaki na mona ya mabe na fundi abengi police aye batu di mama osa biloko poane ngabeza ba pratique moko satanique ponga batatemo de batu na ba terre na yebisi bango balobi nanga désormais kolia ka suna mesa na te kolia kana ba démon to soka kufi alia kate moi c'est ça ba pratiquement satanique. Siko papa mama akufa ndenge nini? Akufaki 2 ans plus tôt à ça qui moi Chris Moroboye ba meme l'hôpital ba to benga ba sami ba médecin ba iko réanimer akoma gine bien ba pesa ki ba kisi pa melaka. C'est que moi, c'est à commis biloba, à cause de la somme à Camoué, dans la te, oh, au monde à Bengimout, oh, Kenden à l'église, Bariste, Baropé sur $2,000, n'a pas qui pas diamant d'Angola, n'a pas qui pas diamant à Kisasa. Oh, Baropé sur $2,000, oh, n'a pas $2,000, Baropé sur $200,000, oh, son maman pang, ah, ça là, mingi. Donc maman komaki lokola akomaki lokola maman komaki lokola moi mutu eningana ki moi muke bisaki muke likambute nzambe aya ba molimo na sika papa pas ya pasteur wana papa OK papa nalingi yo conclure papa yo conclure très important allez-y ba cousin ba écouter ki ba ekotala ye na pesi rapport na bango ndenge to vivre na ndako ba pekisi mama leki na bango ba mama leki tika nzela wana ebe obiso to kotika te bona boy ngalbi bon lokola boko tika te na koteka lupango wana po passer wana lo po passer wana o koteka lupango wana te papa simoki manga zaka kuna ngabi akosaka bino boye na sali procuration na tindi petit frère nga teki lupango po passer abima ikomi matata o nga saki misana lupango yo boyna boy misala koloba na $2,000 oyo fifi atindela ki ye kwa tonga ba toilette et comme sukuna benda bika voilà papa na lingi matofana papa na lingi tofana mama pasteur benate l'état allo papa procuration atindaki papa allo balobi papa oui na lingi futotika na ma pasteur bana mingi to fana bana to comprendre que pasteur wana azali pasteur oyo ate trouver na famille na bino pour le temps to tika na 7 minutes pamba na lingi sika boy ndeko ina koloba we sabiso makam o fifi alobi sikoyo en conclusion bine bolobi nini est-ce que fifi aza normal makam arabe za lokuta to comprendre que pasteur mutu azo côté makam ba na beso ba éloigner na famille na ye bon bino sko famille bo tera biso asiko bolobi nini na Fifi Sikabu, on va conclure par là. Fifi, bon, Fifi, minga lobi eza malukuta. Pour ngaza en bon terme na mobile tidelo. Mobile écoute mta benga nga lobi alobi tala, Fifi a sali vidéo moko boye. Nga kuna na yoke kuta. Na yoke onte bodunga pied levé. Moi na nga ye kwa yok sanga ngo bino pe bobenga. Na yoke vidéo anate. Serena wana zagi pire ye yo ka pire. Mais lelo a ko n'importe quoi pour na Serena. Serena ni aiba bandara ye. Serena wana baebani na ya Fifi na Toulouse. Serena wana azalaki nani
azalaki mobali ya camarade ya Fifi. En fait, na video non oya kisasa na video ya Fifi alobi amelie ba mapangu na kisasa papa chéri wana azalaki mobali ya Serena. Ozo comprendre papa na kisasa mutu oyo ya Fifi alobi akangisi ye na kisasa kuna melie ba mapangu tout ça. Papa chéri wana azalaki mobali ya Serena na kisasa azape mutuka bato ya kimbangliste. Bon voilà, na lingi avant de conclure actuellement azana prison Fifi auto kangisa. Oui, voilà toyebi papa. Toyebi nyoso tu wana. On n'a pas le temps, papa. Toyebi nyoso tu wana toyebi yango. Wana toyebi yango. Oui, wana toyebi. Nazoko tsasika boende ko Fifi. Pour ça on a besoin famille na bino et se réunifier encore pour avoir besoin de radio locale objectif de la rater ko kabula batuté mais plutôt ko sangisa batu na soko ta Fifi na ligne soko ko ta likamute comme ça bolo banaye ndebo ba so li macho kwa macho ayo kabino famille ayo ka papa ayo ka bandeko balobi nini tobenga soko ko ta c'est bon so continue d'être excusez-moi monsieur l'animateur attendez papa point moreza très important nani alingos koloba Esther aloba okozongela ngo papa oui c'est vrai papa le temps nous presse il nous reste 5 minutes vérité Esther ayebiango Esther aloba bilo vérité Esther mtato basiko Esther allez tout droit on va finir avec toi allez Esther on va finir avec toi papa ngaya Fifi leraye matanga ya mama na 2018 abelaki pananga na memie pas docteur basé examen batindaki ba résultat na boîte mail na ngai bon totali ba résultat to comprendre lo te to zonga pas médecin nga médecin expliquer biso lobi atuni na lobine est-ce que au outil Afrique ces derniers temps alobine non la outil Afrique te lobi ah mais bakangi ozana microbe ozana infection na makila oza infection na makila ye moko ya Fifi ayebisi docteur wana non naza chrétienne na sambelaka na papa Simo Kimbangu tout ça machin kuna pratique na biso za rato pakola mabela kamba pe to lia kango to melaka pe ma ya kamba docteur atunie mai wana est-ce que eza pur eza filtré alobi na ye non c'est eza lokwa l'eau de la source mai donc bazui na étang na ebité étang soki oye ba étang quoi ya étang ayebi étang et bon ye animateur mo ba étang eza liziba voilà et roi mai bazui na liziba o meli donc eza nettoyer te docteur ayebi c'est non faut plus prendre ça parce que eza mabe yango mutu ezo belisa abi OK y a pas de problème. Papa, maman nanga akufa na hôpital l'air bande ko na ba ke kotala e ba kutaye mabela kamba banda na suki na nzoto basi partout na makolo azaki na nzoto na manque na parole giang papa Lukezo kombo na e vrai kombo na eza Gelor donc Gelor pasteur Gelor a parole e bembe ba bebele to parole va kufa apakole ava kufa oh apakole ava kufa le ba ke kotia mama na morgue bande ko nga ba ye na morgue kotala mais yo lobi papa obi mama kufa na taxi non apakole ki ona avant ko na taxi kata utaka para ye utaki papa Lukezo kuna utaka bango biloko wana abanda ko pakola bango ba mabele wana komisa ba maya kamba est-ce que mabele wana chauffeur obi amona ki mabele wana nzoto mama tant ba solo na ye non bande ko leba ke kotala corps ya mama na morgue balobi tokuti mama mabela kamba suki mobimba tina nzoto tina ba poitrine tina nzoto abasi mabela kamba nzoto mobimba. Oh là là. Monsieur l'animateur, même nga mwasi nanga ava kufa ye Fifi ko me mabela kamba na hôpital awa ako kotsa pour la maman na bango nga na funda na docteur ngabime yo ko me mabelo so mabelo eza na microbe awa chambre stérile. Donc en bref, en conclusion, Madame Fifi Osala est lié par un pasteur Gelor Moutou a détruit l'esprit il y a Fifi pour séparer Bino de la Bino, c'est ça non? C'est ça. Fifi va te poisonner. Papa wana akangaka batu. Soka Monica za na intérêt mo ya makasi akopi mingi azalaka lié na batu asala ngoka na batu poto. Donc Fifi ezala yi poisonner. Ezana mutu mususu.
Fifi ezalaki poison te, ezalaki poison te, basalaki poison te, mais plutôt infection ba zelo oyo akamba na ba mai oyo amelaka yango wana. Tu as compris. Tu as compris. Voilà. Exactement, c'est ça. Je crois que balandi bino bayoki obrobi wana, à moins que mutu mwana avec ma dans une minute on va finir. Les gars baksa zali obrobi te. Ngali kama obaksa te. Fifi azwaki infection na ye wana na ba mai wana melaka yango bomoni banzoto e kuma ba touch bani. OK. Microbe ezaka na mai wana ya consomation na ndenge mo osakana te. De Esther au Barcelone. Il pareil. Esther. Oui. Au Barcelone. Non, eloko na loba kaka ke tosala attention na ba église tozokende. Eza mawa mingi. Tosala vraiment attention. Eza bato musu balinga na bango suko prier te bakoma na bona bandako na bango eza te ke nzambe ayoka bango tayoka bango. Beaucoup de personnes sont déçues par des faux pasteurs lokwa ba gelor au papa lukezo. Eza mwana mukie papa tokozane ba âge moko. Siko église yango eza église na ezo continuer ça la pa na bino. Akangaka batu a commission lokwa kizengi donc nyonso oyo ya koloba na yo okosala ngo yango ya fifi azosala koma kosala nyonso papa lukezo wana alobaka na ye. Je peux ajouter quelque chose. Allez-y papa, adressez-vous directement à votre fille Fifi Siko, on va finir 30 secondes. Ngai eloko etiaki nga tik na mutu. J'ai compris que c'est un aventurier, le pasteur en question. Paul tokeleki na Nkamba. Ndenge papa Simon kianganya yambaki biso ba pratique asalaki ye asalaka ngote. Leto zongi na bina mwasi nanga. Tala pasteur na bino makamba asalaka. Na ndenge papa Simon kianganya yambi biso. Mula ngote ya différent. Vraiment. C'est là où j'ai compris c'était un aventurier. Na kangisaki ye. Donc Dieu merci. Ti na teki lopango wana na ordonné na sali procuration moi c'est petit frère na teki lopango wana ngabi bolo ko yo pesa ke $2000 po ba bank sa ba toilette na kolongola $2000 na mbongo tozui na lopango na opesa bino aboyi na mama na bango o pesa ngo na lutezo biso to kozwa mbongo wana tengabi papa siko église yango église ezo continuer kozala pa na bino église o papa zwa papa yi mutu boye te boke mona kaka boye botik le $2000 lia papa église ezo continuer kozala ka na lupango na bino to balongo église wana ba longwa wana azaka na bala wana pusa moi liboso kota Sainte Agnès église Sainte Agnès na quartier 4. Voilà, merci beaucoup, je crois que le message est passé. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pratiquement la fin de cet entretien avec la famille de Fifi. Fifi Oyo Bolanda qui bo bengi biso ebele, bo mitungu sama ki bo ki mawa. Comment est-ce qu'un papa ngai mo repesa nga mutu ko soa que papa oya boti mwana a te la mwana e poison, je ne m'en revenais plus. Heureusement. Voilà, ce qui a solo, tout ce que je veux dire, mais boye bayango. Boye papa et Michel Sili papa. Papa et Michel Sili. Boye bayango binomoko. Est-ce que ce qui papa oyo a pesa qui poisson par moi nanaye. Alinga ko ndima ko na télévision. Alinga ko ndima ko ya. Boki papa la biasa muta maladi mais soka ndimi aya na télévision aya ko sala droit de réponse parce que sali papa passe. Boyo ki bandeko ya fifinde balobi. Esther, oh maman na kufaki, oh maman kufi na visa, ba parole ke biloko na ndako ba kimbangiste. Papa Gelor, pasteur Gelor, soki ya solo sali mosana na Nzambe, ba pratique au sala soki ya lokuta so Nzambe, Nzambe va vous dénoncer un jour. Nzambe alika ko défendre, abane ko dénoncer makam mabe. Mama oyo akufi na kati ya taxi yo yebi soki parole mama nini, wa to kuta ba détail tito il étaté. Biso alika pour ko éclairer opinion. Bande ko balandi je crois boyo ki vérité, boyo ka ki fifi. Boyo kipe siko libota na ye. Tomeko ko ta Fifi awa téléphone ezo lela, c'est comme ça ça occupé, y a pas de problème. Mais to sengi na bino famille Fifi azande ko na bino boyo kana ya solo singa ya famille e benda naka kasi e kata nakati. Awa na radio lokole to lingaka bongo kimia. Kimia ça la pa na bino. Merci na bino bolandi biso to kutani prochainement na numéro sur radio lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Radio Collectivia Fiston. Tous abonnés massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors, to senga abonné loko moko bandeko, côté na site na website
il y a Michael Joyce. Au côté qu'on a opposé article, il y a ce qui est en Afrique, oui. Si vous Winter Gebandas. Vous comprenez? Si vous en Afrique, vous voyez, et vous avez un Sam Gebandas en Afrique. Pour ce moment, il y a un t-shirt, il y a un polo, il y a Michael Josh. Vous sentez qu'il y a un kilo, il y a un polo, il y a un demi. Mais en Europe, si vous avez un Mali, il y a un donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 € si kalango ba trahir payo soko soma que chercher na Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh sur le côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so ça la côté benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko so ça la ki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala sola na mechentel na mechentel couturier tel papa et ça griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien Radio Collectivia Fiston, tous abonnés massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud.
dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ya ba avion. Benga Mama Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.